Pesika mablo akati tsa tsa tsa. Narcisse Kalamba. Kala mba. Narcisse Kalamba. Nas Sportive, Switzerland. Zonga bien, votre émission de Nepsa, nous masola kati. Donc on a ba favela sa muchachalados, souriante de caliente, kumeda de l'arta. Omoni sosa la pulanganda, Nas Fort TV. Et comme il ka au rapé quoi, Nas Fort TV. Sikoyo avec Narcisse Kalamba. Balobi de Lausanne, ba masolo avec bas, ba Prosmat Studio. Mais wapi faut tout nangai pour bon baba yeno bandal c'est Paris. Biso c'est bon que Paris c'est kin. Talaga Château Rouge mbuta lombi. Siko nagati ya London. Ba Tottenham. Ba côté ba Bristol na tambolia. Mais mutu pe na biso no fona luka na fouiller ba bi top secret. Bo pese combo. Mais mutu na biso no na kena luka wana. Na fouiller me ba bi top secret. Mais nakuta ina nani? Nakuta na Vigouret de Campo. Vigouret de Campo. Un londonien. C'est un londonien. Mais, ndega ezalaga. Vigouret de Campo. Na ebite. Micro yo. Tija micro pe yo. Na 6. Babi. Narcisse Kalamba. Avec Nas Fort TV. Babi ba business. Business connection. Donc. Ozo kota na masola business. Mais. Fait tout ce qu'on a Vigouret de Campo. Est-ce que business, il y a Vigouret de Campo. Et ça, nini, on a tout développé dans kati poto e bango en direct des favelas de muchachalados. Balobi wapi na London, Times Square, masola kati. Allez check. Personne public mbote. Yo de la Vigouret, de Vigouret bango nanu, batuto bazolanda. Bae banan. Bonjour, bonsoir à tous. C'est moi, Vigouret de Campo, en direct de London. Merci. Nabia, surtout quand on a écouté dans le studio Prosmat, quoi. Nabi Gosa dit que, mais, on a fait une enquête. Depuis nous le Koufa Nango, dans Londres, beaucoup de paiements. On a vu qu'on a coupé le capot, on a compris. On dirait qu'on a coupé tout droit de bas côté, on a forme vide, quoi. Bodoki. Vous avez basouté, vous boulungani quoi. Papa Rose, au moins formé, ils ont déjà vaccin quoi. Attends, la ligondo, mais tellement ils ont vaccin. Bah, ils ont ta forme. Forme go videte. Forme ils ont pour na pecho ba elelo. Bah, on est ba lunga ba ebana ba légal de temps à temps. Si au biso si to kangama déjà na forme. Talara belle Jano belle. Nabi, tant que nous avons na Vigouret de Campo, comme on a pu comment que ça na y pas un peu bête forme, faut mamou diongo, n'est pas que non non bête mamou diongo. Na mon na des cartons, on voit ça soit bord ni non, na benga na bête mamou diongo, na tala pena que non, so inga pena wondi mango ponga la na ketcha, kedo. Ba ki baby ke papa ça ne kedo mais changer nga. Pendant du moment à London que ça danger. Changenga. Oui, bi côté masolo on a outu ngana ya blague. Oso comprendre. Mais na zo expliquer que au monika Nas Fort TV babi o eza ba co-branding. Mais en direct de London pour nous dire que votre émission Zwanga Benza international. Tant que côté na samai. Faut zamte ya malam, faut zamte ya boyo borona ba mami wata ba ko panza ngodo trempe. Et kufina yé. Mais na ebisa ki ok préparer biloko pour fort mbuta Saint Thomas buka mona buka ndima nga limité pour mona ki na vidate na zaka toujours bon na la action siko yo des plans kaka pour mona quoi malgré bisinga ko lati te po na matanga na kuti pe matanga donc mes condoléances déjà moni baboro oni kasi tala chaba zongo bien tala cité
de on na betango o ato pesi commande à Weston ya bota Weston et aux a pris mon aboroté jamais Figuré de impossible pour pris bota Weston tu es bien oti a puswa OK tala yumo bon kombo nana va ebieta Papa ba onde na moni poso me oui babenganga découverte de la SAP na mona déjà côté SAP euta de na olata eloko tout oyo bato bayebiti ozo comprendre poto oyebi ke ba Weston ezana ba parler oyebi yango mais oza Weston te omona ba Prada te bolobi ni na beta ye ou bien mais kasi yango te po public ba otala biso te c'est mon koto donc oyebi ko somba poso ko saka na mokoto bato na magasin Papa Rosso moni ba plan na bia omoni mokoto ndo no fina donc oh pona ba qualité po mokoto boye so mo fina na magasin na mundela oloba mais lui il est comment là non faut tester poso ba segelo faut tout naka de vercha aye ba segela ba plan donc blague iti na bia donc oh ndenge za boye ndenge za nango boye desui kaka quoi oh préparer ga yango mais toi na parler toi na Pro Smart Studio ti mais na yebisa que déjà na zoya mais nga ba ke figure de campo c'est bota pour na beta ba boti bon pour na l'action que oza nga botine OK zira sino peso ka si boto tala boti figure de campo mais na tocha botina wa tocha botina vanda na oh artificiel te ma artificiel te tala ga yumo iskwazana on dirait catch figuré de Londres si la te quoi kasi yango eza be prévu o laksa ke na bia message ni nozotinda travers baboro na betana te o beto betika mais omoni na lobela soma mba forme te sina expliquer o simbango nanu on comprendre simbango na skoto kota na moto jina obeta tala sui ya opesa ndeni. Ici c'est Poto, votre émission de Naïf Sarabino. Donc, Moudiou à la maison quoi. Mais wapi, na London. Oisa London, Oisa Nas4 TV, Oisa Souka na Cobrading, Balobi de Lausanne, Masolo avec Bass, Pro Smart Studio. Mais wapi, faut tout nangai. Pour bon baba no, Bandal c'est Paris. Bisous c'est bon, Paris c'est Kin. Talaga Château Rouge Mbuta Lombi. Si on est tout l'obséi bino kaka, na cadre de vérification na kati London na ngena e basoki forme na London et si là, mais na betia na bi communauté mais na sentir que ayogani na ba plan oyo Narcisse Kalamba sakana nango o bilo mutu na ngai nani se alobaka aricha andungu arichacha zwanga bien votre émission de Naïf Sarabino favelas de muchachalados souriante de caliente comeda de l'arta sosa la pulanganda chacho pipo de Madrid balobi tinto de verano petit na ngai chipamba platini mona Londres na peso bambote kelintumbu Ricky Kelengo balobi 120 mètres carrés ya mabele na kati ya mboka mpona koyeba ndeni nini tokoloba bamvuluzi mais figure de campo sikoyo banyama oyo moto ekomotinda oyemba mpo yo andulise te toloba vrai po talaka Nas4 TV bana Lausanne nde baza na mpo yo uta kuna wa de Switzerland
Narcisse Kalamba, eh bien, oh. Et puis Janobel. Janobel, l'homme le plus mystique, Nagacha London. Mais mystique était honnête, tu vois, non. Mais il est mystique. Nabi, c'est quoi le musicien? Pour Janobel, dans un studio, donc il y a un bois qui. Projet, on explique nos projets. Bon, tout d'abord, musique, c'est art. C'est art, déjà. Tant on a botamaka, nazalaka nango. Tant on a zokola, nazalaka nango. Mais na bane ko tiango penza kapena comme tel ti. Na yo tiango kamakasi. Tant na bane ko koma na opesa bana mai banzembo bazoyemba baninga ezaleka ke na komi na pesi na nga ba. Do epana ngisala nga sentiment. Na moni ke nzembo mona komaki baya bayembi yango salinga moi bien. Mais tellement nazalaka na ba yaya ba o bayebi musique vrai. Entre autres Gianni Kalodji de Vercha et puis Beljano babi que non mais yo komaka vrai ti banzembo na yo yemba ma petit na bapana batu mais elo ni ezanga ipo moko koma obana oyemba obwaka ape bien bilamba bebele eza mama bilamba ti te lo bape eza ba forme ekutu te eza mama munde écriture po mama bilamba na bilango sute ba toro ba matro mais obi pardon na kachote mumuni ba sapato nazoka neti ana milimo n'espère bien namoni eza ba biloko po okoba koma neto boulere neti yo pe okotake ba fali ba jani ba jibe entalobi pe komino pe waze kwa grambanga plus londonien bilambe ebele ba nyamo na monia eza milimo te eza na ba plomb omoni waze kwa na respectaka bango parce que baza ba artiste mboka na biso mais ya moto bongo mais to ndenge mo te ngana figure de campo na opesa exemple moko typique ya moto bongo siko l'homme de verbe mais ça problème te na bon siko verbe siko to tchana verbe ata ba proverbe Jesus mais ngana lo bande mais siko bon monsieur ko sene tano baki waze kwa na l'accident ya zane identité ya bato ba uta Mputuville non on peut figurer de campo lo bibo CP mouvement bon on peut mission on peut mission batou on peut chanteuse on peut danser et toi boule monter na après to yo ko ne ko ba problème to za boule monter na waze quoi ah bon monter toi boule monter pour ngana leki waze na oyemba to na boule monter salamu lo mo bana poto pe tembe na ebiso ke na leki waze la negrita mondelendele na pe bambote ta figurer de campo yeyo toke nanu waze ko ngana ne basket wana masala nga pena depuis to na ba Gianni Kalodji ba figurer de campo bien leki Félix waze ko na koyemba mais ngana fana na ba professeur ba to ba koyemba so ba ndimi o déjà ma ba oyemba ouais boto na nyama so pisa na bota nyama na monyo leki po yeba lingala makambo na plan onde vina waze kwa na côté figurer te logo onde vie basali ngo mikolo yo monde o lobaka biloko basali mikolo mais mikolo vie basali baboro figura nango ngana nyango mais na chant sala na lo mot batutu ba comprendre ngana lobité mais yo na chant za na problème te zo mona vona ni na loba olobi bien que to kufeli o bien donc veza malamu mingi te ba yo wana bango banzembo za nango ya pepele na bunda na rapé professeur si bandima déjà ba mais yo ko yemba ti ozo comprendre pour ngata na ko machin nande mo te na bango bamso ba ko marachan mais ça na sens te mais ngana ko michan na pesi na stricti ozo comprendre tout ça différent donc na mo ba qualité mo boye batu ba découvrir ngo kalaté quoi bon le quoi poser na matanga na bisu mes condoléances bon pesa bon message à Souka bye bon comme tu go déranger peut-être respect bon, il n'y a rien à dire. Kalaté, bon, c'est là. Nazana 6 titres, Zobi Makala Mingite. Donc, featuring et Betami. Naba Tubena, Boyebi, ya Minene Mboga Nabiso, Boyo Kon Kala Mingite. Donc, na Yembi, Nzembo, na Yembi le Congo. Nzembo Moza pour na Congo Mboga Nanga, puisque moi j'aime beaucoup Congo. Et puis, na Yembi Kinkesere Menea. Aza Mutumo Boti, Lelo. Disparition na evumé sala nga pasi donc na yembele nzembo moko ti lelo na kanisaka ye quoi aza artiste mboka na biso ya ona osepela pe ba obatikali na biso elongo to sala bolamu poso to sala bolamu un jour batu ba kanisaka biso na makambo to sala quoi visa ka teke lelo ki gros do lo biso marginité na linga bino tu bo to sala calme musique eza nango
eza na baguerre moko te ki ekotaka na kati ya mitema bato te eza baguerre moko loyale ata likambo na lobi wazeko ke naleki wazeka na koyemba eza nango kaka aza vie na nga c'est mon vie artiste ya mboka na biso mais n'esprit bien euti nango na motema te euti nango kaka na monoko ozo comprendre l'esprit ya vrai ozo comprendre non eza façon koloba quoi Figuré de façon koloba balobi Nas Sportivi Narcisse Kalamba balobi de Lausanne moni place mamongo komi mudungu na kacha London faut sentir ba mpusu ndene sarabino Ranger Smith El Mundo nebisa ko ba cobrading nde masolo international ka idéologie wana nebisa ba ngo balanda ngana nzela tinel lokwa ba mitema mabe ekipasuka ndele batimbeli ba ngo ba yati c'est London. Votre émission de Nebisa Sarabino Masola Kati Mitterrand Champagne Kalatefo London Talara Tokutana Sunaracha London Masola États-Unis et ça l'a bien mais ici c'est Nas Fort TV Babi Narcisse Kalamba international il est partout en Suisse London bientôt Parigo pour sentir que c'est comme ça quoi donc l'amour, babi la paix dans le monde dans la paix. Mon boulot est tinati. Mais ne na lobaika muto na ko lukana top secret na monieti. Mais wo pese combo. Check à suivre. Hi, this is Nas for TV. I am going to say hi to people today and I hope you're going to enjoy your day. Amoureux de la culture, acteurs sociaux, hommes d'église, voici un espace qui vous est dédié afin de promouvoir vos produits, vos services. donc chez biso bien au cours de grands Olingi baye bayo, yo oyo, olingi ke musala na yo, ekende liboso, yo oyo, olingi basala yo, lokola kimbi fashion, oyo alati singa, so bomona persindaka la baobete, na babiloko ka ya boye, bomona persindaka la baobete na ba tendance à boye, kimbi fashion, oyo osala musala na kitoko makasi. salon de coiffure flat hotel benga biso ba numéro zawana donc chez biso musala ne musala au concert toko kita donc équipe ça complet bidi na kini ya masole vandi ya carrément bimba ya mobimba na bitela ngo c'est depuis na otokela ngo pour na degré méchant toye nango Fâché na ngai, persindaka la baobete, autrement dit la percure la mama Afrika asiliki, ba mama Afrika nyonso. Oya canon, oya tendance le quoi percure ndaka. Oya kitoko wana, ba vrai Joe, ba buchu, ba grand homme d'affaires. Oh bolingi makam na bino, ekende liboso, bo kite ba site mike wana. Oh ba loba, matériel nde loba te, e kare ya mulai. na kati ya www.nasfortv on a nasfortv donc nasfortv fort on est à 4 yango ya vidi micro ezoloba matosa boye ezala te Rien à dire, so finginga, so soignisinga, matériel kaka nde ekoloba. fisto chimaka tonton chéri vedi auti na pépinière na minute oyo na cour des grands vedi zwanga mobimba elengi Personne n'a la baobette, autrement dit la percure la mama Afrika a bengi bino yaka yo lingito tombola yo lingito sale loko na yo yebana bino pe kasi ba na ba parti politique bona posa bino loko na bino yebana yaka sur le www.nasfortv.com chez lui-même le big boss Narcisse le bébé nourrisson oyo so musala ne kitoko makasi tala ba petit tango na ba petit yango ba ye ba cameraman solo okuta kuna ba cameraman solo ba simba pena ba image kitoko makasi ibere koche bana na yo moko ye moko ndelo simba musala ngo kitoko mema bana pena veut dire que ba senti ba jaloux ba suka mitema je crois que les jaloux vont maigrir beaucoup fana binoté so beaucoup fi vivre ba kambola Nasfort TV batika Nasfort TV la qualité la différence le travail. Si t'es eu succès Bika eh ben moi si succès Bella Bella si t'es eu succès Bika eh ben moi si succès Bella